Cour suprême ya Kenya endimi lelo bilembo bya maponami mamokonzi ya mboka bipesi elonga na vice-président William Ruto na 50,49%. Moyi opposition Raila Odinga yasengaki na bazuzi kotala bilembo biye pona mbeba alaki kotosa mokano ya bazuzi kasi alobi andimi solo na yango te. Président Félix Tshisekedi azali na Rotterdam na Pays-Bas epai ya kokutana na bakambi babikolo misusu pe mabongisi masusu na likitalitali bomilengele bwa Afrika na mambi maklima. Félix Tshisekedi ya kosenga botiami na mosala pe misolo bilakamaki na Glasgow elobi bayi présidence ya RDC. Misala mia bobongisi COP27 mibandi lelo na yangambi na chopo na bokambami bwa ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Sama Lukonde. RDC lingi kolakisa na likitalie likokende kino le 7 septembre ete ezali na biyano na nkokoso ya moki. Lelo nde bazuzi ba cour constitutionnelle ya Angola basengeli koyanola na bosenga ya UNITA lingomba ya opposition liye lisenga ki bobokisami ya bilembo bya maponami.